USA na bikolo bya Occident bikebisi bana babango na kozala pene na libanda lya mpepo ya Kabul sima na bobangisi ya badongolo meso ya lingomba Etat Islamique ka Amerika na bikolo bisusu basi babimisi pene na bato nkoto tuku libwa uto bataliban bazwaki Afghanistan. Pene na ndako nkama mbulamatari ya RDC etongaki na lombango pona baye bazwaki mpasi na botomboki ya volcan Nyiragongo ebebisami na mopepe makasi na Kanyarushinya. Mopepe mwango momemi pe manzanza ya ndako esusu etongama kala na nzinga. RDC esengi butiami na lombango ya bisika mangwele nkisi pe batest ya COVID-19 bikobanda kosalema na Afrika. Ministre ya bokolongono ya RDC alobi yango na 71e session virtuelle ya komite ya OMS. Koleka bato nkoto tuku mwambe basili kukufa na COVID-19 huto yango ebandaka na Afrique du Sud na mars 2020. Lobi luleki bato nkama mitano na zomi na motoba bakufa ki na mokolo moko na Afrique du Sud.